Donc bino bana na biso obi bana mwana so moni ya banda ba comportement ya ba complexe na ndako faut telemeli ma bébé ba parents obenga bana bino ba copier mindele kolisa mwana le kwa africain wana bozabongo boboti bana bana poto bolinte bana bino ba sona ba ta Afrique sote ba tote ye fu mwana ba yake ozana famille no mo boy mutu na mo sala bien te na mwana anda ba yike Dobo silama. Maman na kuwa na chuta papo langi botika kula maman la ntemba kufa liboso papo langi. Maman na ya kufa na souci papo langi. Tomba teli bango tomba kundi papo langi 3 jours après ba sali vidéo na ba kisi bango vina bango de ba banda ministère ba vidéo ba photo bango kande ba zolata. Maman la ntanga si sorta la vidéo wana na butu na pika crise. Akufa un souci à papa. Et ça m'a bête, ça m'a pas l'air non. Mais maintenant on va coach te. Bon, na zongi. Bata koteka. Na bando sa ba vidéo lo na moi. Na moi en tout cas, na la bloqué bela oteka. Hey! Papa je pense ça wa. Faut le la chanson bien ba quand même. Bapage Kibokolo Matalana Mataku Lido normal kak Moulouba l'élix Na lobby hein. Faut na lobby là quand même chanson bemba Bandeko Bokate na partir. Il faut ça là-bas hommage à mutu tanga na bomo, il peut tanga azana nzoto makasi. Il mérite beaucoup de respect. Chancel Mbemba, CM18, CM22. Abeti 101 match na équipe nationale ezalate. Ezalate. Banda Congo ezala Congo. L'équipe nationale Moutabeta 101 matchs. Donc, on a plus de 100 matchs. L'équipe nationale a servi avec beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Chancel Mbemba, notre capitaine. Pour vous dire que na vie, on a mon total et la teka Nzambe. Parce que quand Nzambe mouta sala rama kamboyo, a sali la Chancel Mbemba. Une équipe, même équipe nationale avec beaucoup d'humilité parce qu'elle a la concentration, discipline. Je peux vous confirmer, Chancel Mbemba est le joueur le plus discipliné de la République démocratique du Congo. N'a confirmé Bino Yango que Chancel Mbemba est le joueur le plus discipliné de la République démocratique du Congo. En tout cas, les Congolais sont fiers na yo. Merci beaucoup pour tout. Merci na ozo sala pour l'équipe nationale. Merci pour la humilité na yo. Tu veux dire avec Dieu, Coupe du Monde wana bokoko mayango. Bokoko mayango. En tout cas, Tomoni. Oui, Moutou a sali une année na Marseille. Bazo beti ça a été. Bota son nzambalingi. Omoni yomba barako. O bat bako kanisa pona. Yo son nzamba tche pointé na vie. Soki nzamba tche pointé. Yaya. Koseka Moutou te kochola été. Oui, que pona joueur. Ata beti. Ka demo beti te zara problème. Mais Chancel a vendu pendant 1 an na Marseille. Ma bêtise ça a été. Et non, c'est un merci na coach. Mais malgré ma bêtise c'était na Marseille. Coach na biso Sébastien a qui capacité na ye. Mais coach na biso Sébastien a qui ko bêtise ça. Et merci na ba Congolais parce que
Comment d'abord ça sont bêtité 2 mois 3 mois comme attention l'équipe te oyate mais ba congolais pour l'accès qui chancelle amour wana qui toujours qu'on a rebête en équipe nationale Mota muto a bêtité pendant 1 année mais les lots ont mis ma équipe na coupe du monde si c'est pas dit c'est qui si c'est pas dit c'est qui en tout cas le on encore le bâtiment chancel même bazar légende il y a sport il y a football congolais les lots chancel même bazar légende ils ont mérité beaucoup du monde dans ton kendango mais ont mérité monument pourquoi pas dans le stade des martyrs devant le stade des martyrs attendez pour gagner les bisous concours oh il y a africain oh il y a joué mon bakou farabo na Cameroun ma pesa est trophée wana parmi les grands joueurs il y a Afrique a joué trophée wana coupe du monde on a toqué ndango mais son seul même pas mal légende merci pour le président Fachi oh a pesa un passeport diplomatique pour azana passeport diplomatique il y a foué merci le président Fachi oh eba rotal analyse sur musika a pesa la mission chancel même passeport diplomatique oh chancel le baté yangone m'amener et le président Fachi à Monaki avec ses passeports diplomatiques mais coupe du monde dans ton Tokende poto Kendango en tout cas on mérité monument dans le stade des martyrs parce que ça l'a exploit comment tu vas bien à bouder avec l'équipe nationale pour la beauté avec son cœur avec tout son cœur mais a toujours na idée à gagner toujours na idée à gagner toujours na idée que équipe na biso est matalisu sous likolo bravo frère vous avez mérité malgré que matanga na match à Cameroun tete na talaki oh yé mora le bara toujours faut retailler nzambe alors banana toujours nini ana vie lukaka malamu osaka malamu ebele toza batu mais lukaka malamu na yo e domina kama be na musika po ozaka na makambo ko rappeler nzambe na ka situation moko eza compliqué kotangela batu malamu note malamu na yo ekobundelo ka pa nzambe okauli kama makambo ezo simba te yeba peke nzambe akochali comme simba te pour gloire ezali boso. En tout cas bravo la capitaine Nabiso. En tout cas merci pour tout, que le bon Dieu te bénisse. Toujours discipline, boulot parler. Les joueurs les plus disciplinés de la République démocratique du Congo. Nabandeli, Chancel Mbemba, les joueurs les plus disciplinés de la République démocratique du Congo. Donc c'est ça en fait. Marina, Nazo Yakan. Marina, Nazo ya Maroc. Pour la salle là-bas direct dans Maroc. Na décembre nous en Maroc na Cannes. Merci pour les joueurs nions sur l'équipe nationale. Cédric Bakambu pas en Bolingwamboka. Bakambu combat qui entraîneur au jour en haut. Bakambu pas en Bolingwamboka. Ba joueurs nions en tout cas au baillé, surtout ba jeune. Bien ba joueur. Merci et bon yo. Stéphane comment on kata souki alors l'un de les kakio. Ba joueur na biso bien bongo ba na mutotel na te botel na kaka ye me itata nzambe.
merci pour les joueurs nyonso. Non pas ndeti nga ba joueur ba ebe na karamba komboti na ebi Edo. Nabi botia joueur moi za wana kate Edo Suka na jogo. Edo obeta na Suisse. Edo Kayembe. Azalo roi chancel ou azaba miss Mikel roi chancel. Ba page pour maintenant Edo ko. Edo Kayembe. Uti na ngai likolote. Azalo roi chancel. Azalo ba kokana bu. Azaba miss Mikel Suka na jogo. Merci na Edo Kayembe. Musala kitoko. Cédric Bakambu vient ici. Toro. Maswaku. En tout cas. Fayoulou. Merci. Bon, le temps dédié. Maman na mokili mutambe ngote lokolo kilo. Azwakate. Baninga bazo bima ya bimarate. Moni nzambe. Encore ça, le na moment na ye. Na il il sanga Fayoulou. Na 5 minutes quand nzamba tomboli a che héros. Pour dire que muta découragé au te na vie et ya zoate baninga no so ba balier car chez les parents. Baninga no so ba mata avion. Ya ta loufu akomate. Non tant me kokite o. Mukonzambo lo ba yayo. Mais chaque elia. Mais chaque elia pas où l'équipe nationale Suka na jogo mais chaque peu discipliné pour l'équipe nationale pour où mais là faut en la discipline on dit que mais chaque où mais pour chancer à l'équipe nationale depuis 2012 chancer on a 13 ans d'équipe nationale mais chaque pas comme ça pas 10 ans pas 8 ans 10 ans mais chaque il n'y a pas où mais l'équipe nationale. Bravo na depuis 2016. Ndena Mécha Kelia. Dans 9 ans c'est beaucoup. Année prochaine 10 ans c'est beaucoup. Mécha Kelia bravo. Bakambu pas ou même l'équipe nationale. Bakambu pas ou même l'équipe nationale. Merci na Cédric Bakambu. Na ba joueur au bozo ya Sima. Bolanda lokolo babi na vie fo landa lokolo malamu po Kinshasa ememaka Kinshasa soko na ba députés sur terre te bon côté na basi ya mabe on a via ba jogo so yo zu mwasa mabe mwasa mo ba simba ki bale ya na Kinshasa fo na députés sur terre. Ba joueur mo bozo ya Sima. Bon on a par exemple ya Bakambu, ya ba Chancel, ya ba Mécha Kelia. Ya ba Maswaku, po Maswaku ba umeli na mboka. Ya ba Maswaku. En tout cas, mpasi merci. Oyebi na ba héros ya match oyo. Foza na bolingo ya mboka na yo. Posa le loko yo mpasi ya salaki batebe bochango kate pasi s'entraînaka na Fayoulou pasi ayebike na ba penalty Fayoulou aza mieke ye mais malgré peu pasi abiki sa biso en Égypte boyebi l'Égypte pasi azalaka sourire ayamba abwaka yango to pesaka ye mwana ya tata mokonzi même pas cette année na ndenge basanté na kabike na ndenge kendele ngana okokate na ndenge na souci mboka na ngai kende coupe du monde awa Fayoulou o nanu azwa chance te obeta même pas si muta yebisa ki ayebisi entraîneur bombela na place moko pona Fayoulou au cas où to comme na bati robi na yebi que Fayoulou aza plus fort que nga Yaya. Faut en esprit ouvert. Faut en abolingo mboka no. Koza lokwa higigolo ndele ya brazate. Bata braza fika pa bela mona ki yo bwaka ko diembela biso. E makam na bino kuna ministre na bino descendre ba joueur na bino. Boza wana bino bolwa na bino te. Mambo lo ba panel ya mwana biso pe to tomate to chebino mwa coup de pouce non. Mambo ministre na bino président fédération na bino sali.
bata braza obaka ko demela la démocratique du Congo pour matsango pe na pani biso pe to yeti to ko tchapno pe coup de pouce mais ya biso le kate moye pasi ayebisi Sébastien de Sabre coach na tala pona ko sala ouais si c'est pas l'amour du pays ce qu'on a mon grand esprit té ba coach ici fa am so coach pas ko ba est-ce qu'on assure pour les gars qui Congo etalo to finga ramabe to balukaka ko yo mati coach ebisa kete ke oza sir na likambo ozoloba est-ce que tu m'assures andimi ko bima atiki failo tant maman bonheur bonjour failo la salle ya donc wana na mukie wana donc jouer mo boy jogo mo beaucoup c'est boy ti bayoka ngabiso ndoki ba Nigeria penza mo kana binote mo kanga biso ndoki Lionel Pasi même comme nanga donc merci na ba jogo na biso nyo ba om tous to ba kombote nemi piquel nebi kombo na ye ba mususu penza ba kombo non to kangite mais merci na équipe nationale merci na staff Nathanaël Mboukou moi qui est très intelligent yo coach on a okanga biso ndoki na se exprimer en anglais ton den yo quand nous lencho nous RDC no sorcier non cho RDC pride is the pride de l'or is the pride Noah Sadiki RDC non cho RDC no voodoo in the Nigeria many voodoo RDC many Jesus RDC no water chun no RDC Pamela RDC no voodoo water chun no for RDC no RDC Pamela RDC and the Jesus les faits de Jesus. Ok, donc Vodou is Nigeria, RDC praise the Lord, alléluia. Ok, good. Donc you could you come from the kitten to kota ki papa wana penza amona ke wo préparer loko tant ça on a bête appel la ti ya wana yaki na le fait dévorant a kotiti na ngambu ya bayini ebe ta ligne a boaka bino moto ndenge yo no sansa la bête ki te me yo papa na simba ke loko te a ka moto na nzambe ezikisa yo zikaki avant chancer la bête penalty yo déjà zikaki papa zikaki ebuti na ba nyo na bi ebuti na ba j'aime ko ebuti na ba j'aime s'il vous plaît bon, natiki bino na ça va vidéo na bloqué teka na ba 9h 10h na bino en tout cas na bloqué teka bana donc en tout cas ma pyjama Noël ya mikolo tout comme ya bana nyonso za na 7K oh ya papa bino na 100 ans ti ya mwana ocho botama lelo nyonso kozala na 7K ya qualité voilà ça bino donc mais là je suis un peu
busy. On a classé bloc. Natiri bino et à mon con. Facilement, même dans la vraie vie, on peut se confiance n'en. Donc, hier, comme on a page de maman Sylvie, on a besoin de manigancer CC. Mais on va comprendre binoté. Nga ko se sanga ba jana te choupette nga za hypocrite nga sa mama silan ko ngamu tuté nga so na sepela comme na sepela comme so na sepela na sepela na côté wani wana ni ne sali ko changer les côtés tika Sandra yo mto zo courage yo benga Sandra mama Sandra mais moi so za première dame obenge Denise lelo ka bolali o lamu to changer o maniganse nyoso batini ba na Kenya basali ngabo donc so vandi bo aussi la son oko silisa ko tia mama Denise ko silisa ko tia mama Sylvie yo attaque pas ata un franc ya o e pasuko ozwa kate aussi la soni penza les ridicules aussi là au bon moto nous bien on que na vie faut pas que toucher moto na bon moto na pas toucher moto na propre amour na été so ko nous descendre bon moto moto ba que toucher moto na vie mo oza bras droit Sandra tika na Sandra tiliwa oza bras droit ya Sandra tika na Sandra tiliwa wana zami pia kato bo sa manigance bino ko pia kato bo manigance lo rasika et lo rasika o bozo manigance na ebisa ki on a privé na yo so awa na réseaux sociaux et ko simba raté et loko siko zo maniga bo maniga sana et ko simba ka souster ba on dit l'homme n'est bon, c'est la société qui le rend bon. Quand na ba mbongo on me dit ba pesa bino ba 200 €. Donc pour na bino même ba pareil Afrique ou toi kabeli mbongo ba kabeli mbongo pas tonton pas camarade na ye o pesier aliango. So tunia mbongo na boko là où donc bien on a ba 200 na ba pesa et ça comportement monsieur africain on va pesa ça bino et ba bon ça nous pas sombe ba permis même la sexualité na na yebisi bino ke ba parents na biso ba le biso sexualité na âge à 12 ans na âge à 15 ans quand c'est les 10 Oscar quand le ba ndeko tia ba terme ba so ko si français bo le roi bokomi. Qui vous a dit que nous-mêmes, nous sommes au Congo, par exemple, nous avons sur la sexualité. Nous avons mongo. Ma botte, nous avons sur la sexualité. Mais nous sommes mongo. Parce que nous avons mongo, nous avons habité les choses à côté de nous. Nous avons même notre sur la sexualité. Si vous avez un lingi, vous avez 25 ans, 27 ans. Bando Bali déjà, ça fait ce qui 4 ans. Donc, on a 22 ans, on a 22 ans, c'est non bino. On a 22 ans, 21 ans. Na 17 ans, il fallait que maman bino aye biso, quelqu'un ko la na mobile. Na Afrique, zana aye biso hein. Na Afrique, zana so mwana comme na ba 30 ans, 35 ans, ndé ba parents. Ba comme akoloba. Ba comme un souci ba on appelle la yote ba comme on ba entre bango abo tata a jezo ki tata liba lezo ya ta bo tata na se mais faut les cas déjà 30 ans donc exemple na parents africains moi quand on vend ça moi on est à 12 ans que on fait ceci au lit on fait ceci à gauche on fait ceci à droite. Bino lo kwa bobota na poto bokoma mindele me ba ke ba bot na bino ba uta Afrique ba uta Congo ba parents na bango ba vandisa bango te on ne donne que ce qu'on reçoit donc tant bino ba valise ndeni mais bazana ba placard na ndakuti bazana ba placard na ndakuti tant bino bino ndelo kwa bobandi classe na poto mindele batanga non sexualité na 5 ans ya mwana bino batonga botam na poto bokola sape bana non sexualité na 5 ans biso za sujet tabou atanga ndi naza bolana mwana nga no beti sur la sexualité te to na no beti pas la biso le kwa incident do beti mwana baso mutakala non do beti mwana nga baso mutakala non donc à un moment il faut comprendre ba parents na bino
Pendant que la maman africaine, dans chaque cas, il y a toujours eu des exceptions. Mais tant que la maman africaine, 97% de parents africains, avant de savoir, il y a 15 ans, ils disaient que ça m'a salité, il faut ça la boyer, il faut ça la boyer. En Afrique, il y a un sujet tabou. En Afrique, il y a un sujet tabou. Donc, tant ils ont reproché, moi, on a manqué maman, ma famille, on a réglé les réseaux sociaux, quels que soient les problèmes, quel que soit le niveau, il y a problème. On va régler maman, on a les réseaux sociaux, même si on a raison, même on a la raison. Quand on vous dit les 4 vérités, il y a 4 vérités, il y a parents. Quand on dit na parents 4 vérités, bah éviter que qui m'a caillé. Moi je peux dire officiellement, aujourd'hui officiellement que tout ça comme que Maria ka maman bango soni. Maria qui ma maman bango, na qui ko comprendre Maria eba qui peut-être ndenga famille na bango. Aboya ki ba comme na maman na tiraillement na kima nanga, na ta ki na musika. Au lieu de tout ça échange de paroles. Maintenant, si les enfants te vous disent les 4 vérités, quelles 4 vérités na public? Oh, quoi sa maman na yo? Il y a sa maman no 4 vérités. Biso nyo sa ba parents na biso to so na kamutolo bateka so na parents na etazate. Biso nyo sa ba parents na biso to so na ka. Pour ba ke ba parents so ba komo kola. Moni ba ya lo kwanga. Là où j'ai trébuché, non linga moi na trébuché. Donc na ko la dur na ye na point wana. Et il le roi moi na oye ba te pourquoi maman za dire nanga. Mais nga mon ebi ke koto ezaki peut-être erreur nanga. Koto eza erreur à vie nanga na sala. Donc linga te moi na trébuché wana. Yanga bon na amsusu maman we azama ko makasi koto na mwana na ye. Moi, je suis mon attaqué. Pour ma parent, la biso, je suis erreur dans mon monde. Attends, je suis na bon akima komo. Je suis moi, na mon ibi, na kima komo pour na mon ibi. Na hôtel on ne touche pas les histoires d'autrui. Ce qui n'est pas à toi n'est pas à toi. Faut jamais toucher les histoires de. Non, non, on va pas insister. Attends, na simba joie moninga na ko insister yango le kwa kindoki azaka na setana linga kate na linga kate ya ko comprendre yo mama ta bomba pas baza pas joie moninga ye nango na ndaku ngai eloko ane ko lekate parce que maman ancienne voleuse et lelo ya biso peut-être ba na biso pour mon nango pour les réseaux sociaux. Et bien, maman kala, baza pe na ba bêtise na bango basala. Oh, réseaux sociaux za raté, muta ko beta pe so pa ba na bango ezate. O mona ka maman zo lende lo ne loko wana maman lendi. O comprend te po ani maman zo lenda, maman yebi ke awa na lingiti et se répéter nga moko na sala kango, na boye se répéter na vie moi nga. Na boye se répéter na vie moi nanga. Bon, lelo ba biso mamto sa yo nga lo baka. Mamto sa lelo malheureusement, même sur les réseaux sociaux, na bato ba ko bimisa ba gros mot. Na éviter so vos affaires ba na bilo batala na réseaux sociaux. Na ko tuki mo yibi nga. Na mona mo Stéphane oye ba ngo donc somo catastrophe. Nanda ma bête. Donc pour dire que ba maman kala bato basaba lo yenge kala bato basaba buzo bakala bazana avantage ke biso truc ko sekate bato avantage bango ezanini bango buzo bango etika traste ka bango na ba ami na bango peut-être na ba famille na bango mutu bako yeba no soko moni parent na yo azo lende na onelo mo boy yango mama ba lekisi ni nyango nanga ayebi peut-être eza erreur oye mo kwa salaki azo linga te okwe na même erreur na ye parce que parents mo côté a souhaiter malheur à moi na ye parents souhaitent ka bonheur à moi na ye où il y a des parents toxiques il y a des parents oh Victoria musique zonga vous avez pas na matin en Chine yo ta ngate échec il y a des parents toxiques. Il y a des parents
mes parents n'ont pas toxique. Kaila, ce qui Kaila. Venir répondre à ta maman pour un homme. Ma chérie erreur. Pe, na condition oyo côté la libala wana. Te maman motolinga. Oyebi ke nga zaka na mobali ma fiança nga boy. Ya mpusa. Aza mpusa. Aza tonga nga e. Mena esi bino. Maman nyoso suene za mwana bala e. Aza mpusa. Aza tonga nga. Na boma libala na 2 semaines avant mariage coutumier. Na boma ngo. Poko tonga ngele keza tema songi. Baba taba ndundu na ndama bete ba tonga basi makase. Bana ya lobelo mususu na sima na zo ke tongo. Mena esi bino maman na biso. Tia koti na sama belibwe. Bazaki ka na relation basolaka bien. Bazaka bien. Donc pour la maman biso lokola kaka. Yimta nga bala nga do nga fe vida nga bimba na ku. Mon kusa. Nga moko 1m58. Moba 1m60. Moko bota la nan ba pik mete. Baza songi. Na nesi bino maman na biso tia koti sama bele. Ils ont souk ça mon thème. Autant quand tu fais maman boy, soit maman a benga qui, soit il y a benga maman. Mais ngamo ko na ye. Depuis to mona na te, to sola li susute. Mais maman na biso, ti a côté à sama belé baza na relation bien. Pour maman biso, ata ye kaka. Pour parents surtout maman oh le cas biso ba bota peut-être comme moi si moko ni ti ba bota o ka yo moko ngama ba bota ngamo moi si ka ngamoko donc pour na ye par exemple moi na ye faut comprendre maman abino oli odi atika ndeko no oyebi mukusa songi atonganga taka ti le atonganga atambola na kombo nanga mais maman biso boma ye sala nyonso tika ye ti attention na vanda ta mikobane le kyo ba ka ta mabele yondo ze mabe attends moi c'est no ti akoti na sa mabele soka mo bata mo le loko muto ya mutongo mukuse a mabe ma so no po mabiso ngamo anendoki yende kam so ze mutu malam ba parents baza bongo parce que pour la parents a fierté. Mes parents africains, bien encore bana bo, bien pas tout na poto quoi boza mindele. Pour mes parents africains, ceux qui a bali 6 mois na ils ont quoi à réussir la vie. Il va tellement nous bâton à basi, bâton. Oh, moi na it. Pour mes parents africains, ceux qui a bali 6 mois na à réussir la vie. Donc Kaila, faut comprendre maman bino. Aboti yo moko. Si réellement ça na 25 ans, donc il a dit que tant au bas qui na 22 ans. On a peut-être mon cousin, on a pas na 21 ans. 21 ans. Ça va pas moi na m'équipe nzai. Donc pour moi ma parents va faire balinga ba no ba kota libala avant et akola na mobali na ye baba simba ba koko déjà maman sali idée moko boy et tant so bana to ko baluka ezalaka facilité pe yo baluki andeni o baluki zonga ta na ndaku oki okota libala ngo koti bo mataka na live na mobali ko swani saka batu o alobi na mobali o défendre donc il pon na ba parents échec Kaila. Il faut comprendre maman bino. Ok, on peut s'étonner. Ma mère n'aime pas mon bonheur. Ma mère n'aime pas Nanyoyo. Akolinga yete. Surtout le comportement ya yo na mobali na yo. Bon mataka live bino mi balé. Bon mataka live li kamba Darcy bimi yo swani ye pa ya chema loba. Darcy so oza jogo ata oza ancien jogo. Ata oza ancien jogo. Merci Mervin na. Ata oza ancien jogo. Zana charisme. Oza bo ponaka. Oza TikTok. Quel toza jogo. Toza mobile normal. Pour ce mobile normal, moi sinon tu dans les réseaux sociaux. So tu sais quand moi si dans ma caméra, yo roko ya kana ba live té. C'est ça. Donc moi ce qui fait, j'ai fait après 2 mois, je vois le sang parce que ma mère m'avait dit que yona Darcy bon simba moi na té.
Si elle a dit ça, c'est qui n'a choc. Moi, on a bali. So, il peut 3 semaines. Bah, comment quand moi, on a une infidélité. Mon bali, bah, quand moi, on a une infidélité. Il y a le moi, on a aux yeux de tout le monde. Il y a pas sur yo sala maman binotin. Moi, na ku fara na souci à maman, mais maman ku fara na souci à moi na. Moi na. Aku fara jamais na souci à moi na. Donc, mon maman a koufi après mikolo moi na koufi. Ouais, comment on qui ma part. Mais maman a koufara pour moi na koufi. Souci on est lié nzoto a koufi. Donc maman koufara pour na souci à moi na koufara pour na souci à maman te. Yo yebi ndengo humilier maman na on ba France wana. O yebi ndengo rabesai. Ba maman ba muziki. Ba maman ba église catholique. Bazana ki songi na maman ba via bana ba ninga. Yo bali. Après 3 semaines ba comment on est fidélité dans les réseaux sociaux. Puis fidélité encore il va lo patali kambo ba kuto na ngote ba kuta onango. Donc pour na yo c'est facile pour ta mère à accepter yango andi mango apambola binobo ke bobota. Em so lo ba no bongo tango tuno yo za mo sa mwana ga o ma garçon no zo wangana soki eza bongo soki peso comme vanda na ye boko bota ka tem so lo ba ka sous les chocs mais le quoi est coïncident déjà ya solo. Bah, au vendre qui n'a junior seki. Kobo t'as déjà un maman zambi. Mais quand il y a la bisote qui est au soparamaki après 2 mois pour maman abino, donc yo quand maman abino qui pour la mobile la dona. Merci. Na évité vidéo oyo erni meko koma et comme la bino ezali mama Joséphine, mama Zozo. Na yebi bino solution oyo ezali solution ya ba problème na biso yango eza nini ba problème na biso yango eza ba problème ya santé eza ba maladie oyo eza kati na biso ma maladie telle que diabète, tension, AVC, prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel ba produit oyo ezali ba complément alimentaire ba produit oyo ezali 100% naturel ba produit na biso ya Occident. Ndeko na nga na yeli yo ba produit oyo eza juste biloko kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier, monde déjà pollué. Ils ont pollué à partir de biloko otozolia. Biloko otozolia yango ezo détruire ba santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko otozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko otozolia bazo tia yango ba poison. Biloko otozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango na compagnie ya aloe vera products. Bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non. Tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango eza na malamu yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel produit oyo okoko sanga yango na ndaku na yo te yo oza na problème ya insomnie olala kate produit oyo eza somnifère ezo pesa yo pongi yo oyo za na nzoto makasi te produit oyo eza tonique eza wana po pesa yo nzoto makasi yo oyo za na ba toxine na nzoto na yo produit oyo eza détoxifiant eza ko détoxifier nzoto na yo eza ko purifier makila na yo eza ko sukula ba veine na yo produit oyo eza na ba bienfait ebele produit oyo ko soigner pour l'estomac produit oyo ko soigner pour la constipation produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso yango wana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo santé eza na prix te santé eza na prix te yango wana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo olingi mobali na yo olingi bana na yo te okoko sanga produit oyo te yango na yo ko présenter yo
produit ya aloe vera gel. Yango soko lingi kozwa yango lolenge nini? Contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849. Na Balieli Soussou plus 44 79 853 90 849. Tika Nzambe apambola yo kozanga produit oyote aloe vera gel. Oh nalela la mignonne, botika nalela bébé. Oh nalela kina sala mignonne bongoli yango zero. Lobezala kina 10 senado yo bongoli yango na 1. Yango zopesa posa kozongisa nga bébé na mbuma. Basala ba chaussée kaka pona ba voiture.